Bonjour, bonsoir, salut pas, ya Erobo, Moninga na banda kunabino. Je sais que vous êtes très nombreux. En tout cas, Bill Kilombo Nabino, Obobengaka orphelin de la presse aïe. Ah, toujours dans le mode confinement, en tout cas, l'état pessimibeko, Tova na bandaku, mais on travaille à la maison parce que on est obligé, il y a que satisfaire bino, bateau bomisana ou la maison. En tout cas, Tikana Pesambo Tenanga, mon papa que j'aime beaucoup, Avana Banda, mon père, hein, révérend Doudou Kionga, Babi Yonde Base. Et sans oublier, et pourquoi pas à mon papa encore, et j'ai plusieurs papas, moi papa Belé, le pasteur Kingotolo, Bambo Tenabino Yaboyo, le Moni Nazanda, je suis à la maison, là-bas il y a un je fais mon boulot comme d'habitude. Lelo nalina lobela nini, lelo na émission nanga ya lelo en tout cas, lelo nalina lobela sujet moko oeza vraiment et ça li passi et ça li passi. En tout cas passi o esali. Ndeko nanga force à ko ça la émission oyo penza ezate mais ça juste analyse je suis moi-même. Tikana remercier mon caméraman hein, que j'aime beaucoup. Dans le bi Atish. Yacha. Voilà, c'est lui mon caméraman. Hein, dans le bi. Tout le monde a poigné au cocotin à combiner bien. Comment les kamakasi, na misana peut-être tarabiso total son boka, to kokata autant ba Congo, ya makasi pena minimité. Tikala profiter au pesa Pasteur Atom ce joyeux anniversaire. Aujourd'hui, Zambotama ya Pasteur Atom en tout cas joyeux anniversaire na yo. Pasteur Ozala Mutema. Merci pour la musala nzambozo continuer ko sala en tout cas continuer nango et pourquoi pas na pesa mbote na moi si na yo maman Nadège. Maman Nadège Mbumba, Pasteur Atom si Mbumba motema ya maman Nadège Mbumba. Donc abe mère en tout cas à tout ça la maman Neka Kodso merci. Na joie chance peso merci mais en tout cas les le pendant la musica Kodso merci. Moutuma avant da benga tuni boz maman na bino o bandole la azana ni po maman na déjà yo yemba na butu. Bande ko balandi. Na bi ke botala imanjo wana kalate sonza basungi na be mission ya to ko diffuser de maman na déjà ayaki ko yemba na matanga ya maman Pasteur Julie Kionga. Les mamans a déjà yimba en tout cas vous allez voir que to jija batna misika te mutuma benga en tout cas nzamba limbisa na bando jije orgueilleux za fier mais na malimbi saye poto kota na sujet lelo to bandana na eloko wana babe malade okomona kuni soki kokona soki totona donc kokona comment malade ya babi toto en sous comme on m'a pour YouTube et à mon kanga donc tout le monde bétera Kokona donc la vie que vous avez payé Kokona en tout cas laisse-moi saluer mon V depuis Paris Natilo Kolé ya yo amoyo venanga ya journaliste moi grave non surtout ka ba bonne guérison Kokona ça en fin du monde et puis na ok bisaba sala nzambe boto te ya mikolo que maladie pandémie les affaires du monde botanga Bible bien botanga penza Bible bien. Oh antichrist aye na yebisibino souvent antichrist aye soit yete église les enlevé te saint esprit za la mokili antichrist appelle la mokili oh kabiso debi que antichrist bana musala na soki ye soit ye a même église saint esprit na mokili te ce que saint esprit na mokili na antichrist on s'en sortir comment donc bon mais quand peu ko rectifier ba maté na bino la lepela me ka kolobela bandeko oyo bozolukisa mon vieux mon président mon créateur chic Mike Mukadi bato na yoki déjà que bo lukisa ya en tout cas bandeko bo meka ko doser bo meka doser bo simba penda presse bo moti toi presse bo respecter biso quand même na ndimite que atanga ki to afinga ki mutu donc bo meka mpe calme pourquoi pas na pesa mbote na El Brevier Longa les bassins du savoir banana ndako nabi ke oyo kanzoto bien te ba bisenga te santé zo déranger en tout cas je te souhaite
bonne guérison ici kozali tikana pesa mbote na ngana Virginie Manganga balobi mère na ngamu depuis antenne attends la vie Virginie Manganga na moni ba mon vina mbushuluki nzondi na moni ba mo aperiel mobimba lelo na kolobela lili kokona esali nini kokona vivis kokona vivis esali nini en tout cas na ende kolobela bandeko. Il y a plusieurs ndeko na biso au bakufi na Paris. Batumsu balobeke malade yango pour ma noire. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que malade wana est pour ma noire? Nebi que la chaîne nanga de Bolanda nini matanga ya ndeko na biso asalaka vidéo oyo ya ndeko na biso Loris la Congolaise. Ndeka kufaki na malade na pandémie oyo pandani mboka ba Covid-19. En tout cas, Lelo, tout ça la spéciale hommage à tous nos frères et nos sœurs africains, en particulier congolais, au Bakoufi, na Malandi, Oyo. Sans plus tarder, n'a dit que ma photo je l'ai déjà, na bibosa d'écran na bino, Loris la Congolaise. En tout cas, c'est comme on dit mon ayo et pe manakimia. Maman nangai bébé mbo pe na France akufaki depuis poto yepa kufaki kaka na virus oyo et JC Katanga nebi ke ba congolais boyebi JC Katanga bien partout boyebi ba mise batanga ba kombo na ye lelo oaza soute et ba bilong musu peut-être bo mona na teng ba kombo te baza tellement ebele et misu pe na zana ba kombo na bango te Adela Arkiala mon vieux en tout cas que ton âme repose en paix parce que à passe nangeza so beaucoup fait kati na yesu te yambo ya de libela bo welisa beaucoup ta dana ngamba yesu po pas boré kanyo ta okei o mindi mela yesu te ba pasteur ngotolo ba oteya ba pasteur dudu kyonga ba oteya ba pasteur bazé belé ba oteya to ba oteya boyo kaka parce que et ça la bien te tombo okufa libanda yesu tana no izero na betolo suna na pesa moi conseil mo congolais na comment on te souffraka aux asko congolais okufi na maladie o enyokolio ale valo suka ka wala okesuli felo ta degra passe en tout cas nzamba sunga biso vraiment nzamba sunga biso Adela que ton âme repose en paix aussi et pourquoi pas J.D. Zangamoyo en tout cas nayebi ke eza pasi bozomona bafoto ya babo ya babelle fille babelle maman babo papa bango nyonso atiki biso misu mpe nene nalobeka bakombo eza te mais en tout cas ça fait un bail déjà depuis batiki biso toujours en mode confinement toza na biso na kati ya ndako je suis à la maison donc ça mamnanga na ndako donc en tout cas nyonso wana mpona satisfaire bino je salue ma mère depuis France maman Rose Kilombo ya eu yango pourquoi pas Christian Vina Jimima balobi baleki mo ya bien bayebaka yaya malamu soka baleki eza mise mo ayemba abisoki wala baleki te se kwa yaya te sans polémique nazwika liloba na ye soza baleki te se kwa yaya te boyo yaya ndeni oganga yo capitaine de l'équipe olata ni no kombe bani te boki capitaine eza ndeni ngaza baleki to no loba baleki no mona mamo Jacques Zimbazi Makongi no mona Saifi Manti nazo mona Christiana Nathalie Koto ibazate ba Juliana ba Doué posé belé la talaboye Perside Baswa Nekebu Natalaboye Samuela Bwangi Natalaboye Christivi Bwangi et vous êtes très nombreux Nathan Nani Soussou Diane Angela qui encore Kid Osborne Nani Soussou Exaucé Kingotolo Nani l'éclaira oh la les amis qu'on tombe là chaque jour et sur la taille comme là c'est car il va aller là et t'as qu'à aller leur béguer nani n'aime que bah mito balanda buta fi manika les noms mikolo les la bunga la tola wo beneka bah c'est tellement belé ma petite sœur je te souhaite ma bonne guérison n'aime que
biso toya nzambe bon on mona ndengo kuma na pinta bo en tout cas bana papa ki ngotolo nyonso na pesi bino mbote ba mbote na mino na ba ona tangi ba kombo na ba ona tangi ba kombo problème na nga pe na za ba leki tale belé na zongi na sujet na nga pourquoi pas Papi Kanza paix à son âme oublié patika biso ka na pandémie o etamboli na monde entier dans bande nyonso o beaucoup filles de partout en Afrique en tout cas ba sincère condoléances nanga lili mon abino épée malakina lelo toza dimanche le 5 son na mémoire bien lelo appel ko association de presse en ligne on a mon moko Junior Moyowa président basali sports na compte ya ba chroniqueur chroniqueuse journaliste animateur ba caméraman monteur basali sports lelo na sports wana balobeli nini balobeli comment prendre des mesures pour lutter contre le confinement ou balobeli babilo que belé donc protégeons-nous na mi batela yo pe mi batela to mi batela parce que pandémie oyo eza makasi deuxième sujet na biso eza en tout cas ba gouvernement na biso toyokana bolobi ke confinement gombi ngana omituna siko c'est bateau balongwe da gombe déjà mikolo ba miyeli ba changu ba miyeli ba njili ba miyeli ba ngasani ba kimbanteke ba masina ba matete ba miyeli déjà pour ba yebi ke kuna bokanga bon pendant 2 semaines so ba yena coronavirus bon monite ke bo sale lote pourquoi pas des besoins qui décision ya reconfiner mboka mobimba Kinshasa mobimba bosala nkamba moko en tout cas ba kondi bo mekama kota lelo kona mais l'on va pas ça vaccin oyo bolingi boya ko meka na Afrique vaccin o bolingi boya ko meka na Afrique en tout cas bandeko bozala penza près parce que vaccin wana bi Congolais boyang Africain Congolais ka te mais Africain nyonso aboyi na to na biso vaccin to ni vaccin te to limi na biso penda te parce que na Italie bato bakufa belé en Espagne n'en parlons pas na Chine n'en parlons même pas mais ba vacciner te comment vaccin et ya bandaka ka na Kinshasa balbina souhaiter peu joyeux anniversaire na ngana exaucé Kingotolo on a fêté anniversaire na ye depuis le 3 avril donc c'était avant-hier mais lelo tolingaka to souhaiter parce que na misela ke mission te moyen ya ko souhaiter ye ezala kité en tout cas bande comme soune ya biso pe ba kufi eza Patrick Mwabila na ebike boyebi ye pe sous sa kufi depuis poto na pandémie et Adrien Mukiadi boyebi très bien ba misien ba yemba ye ba loba ba congolais lelo o Adrien Mukiadi azo faire sous partie na liste ya ba vivante parce que pandémie et kanga ki nzuzi ba kwambongo pe atika ebiso na ebi ke bolo ba azo tango papa eza ba kombo ya batu ebele je ne saurais pas maîtriser tout ça na mutunanga pona ko sela bino eloko oyo en tout cas Badrien Mukiadi paix à son âme sikozali tika molimo no epé na kimia à part voilà nazo continuer na sujet na biso que vaccin eko pesa na Congo te na te papa oza laboratoire na bino te besoin pour bosala ka ba test na bino ya ba virus automeka no vaccin o c'est boso esimbité et bomi ba congolais en tout cas ba congolais baza ba kobai te peuple africain aza kobai na bino te donc bo ye ba penza ba vaccin na bino et na Afrique ils ont la place te balobi émission la biso et comme okende presque à la fin mais eko kende kaka bongo te so kende pesa bino
Et l'homme y a bien à bomber. Les solos yango ezali. Les solos oh bino va tout répondre à bandako. Nalinga obeton de la temps te mais c'est ngana loba parce que mutanga lobi photo loba. Ya liboso wana bana les solos question eza boye. Na yebi ke bana poto ba maele. Obenga na ba numéro na ngai eza affiché wana numéro na ngai mon personnel bozwanga mon mbala moko bobenga benga. Je salue Bobette Mboyo babi Bobette Mboyo. Mambote na isi koza mère oza a oza penza a mbote na yo et pourquoi pas à Fabien Pourrière Fabien Pourrière mobala libandi ton albi Fabien Pourrière Salem mobala libandi baba comment benga apôtre comment benga apôtre Fabien Pourrière on a des potes Fabien Pourrière na même maman yamsi yambe na moni maman ko wechi la Monique vous a tellement ébélé, que je suis à la maison, dans la carte de bongo, le téléphone a fait sonner, le téléphone a fait sonner parce que ils appellent ma BT. Je suis à la maison. Ah, Nzambe. Ils sont là, les Andéni. Et ça bouge. Non, avant les solos, on a la question. Hein? Tout le monde a une question. Tout le monde a une question. Question, ils ont bouge. Papa mon boy, abali moi si. Abali. Après une année moi ça koufi. Mais tant que nous dans l'église papa dans le lobby, j'ai trouvé la chair de ma chair sur balbani na na balate. Mama le balanga ko ka mettre team ko no bana no boga une fois péchi. Donc mama le bana bonga non na maîtrise yango. En tout cas papa natanga abali pour aliboso abali moza kufi abali mosimbali moza kufi ya misato abali là ba maloba j'ai trouvé et comme il na 7e mois si ok ndeko bala akufi ici basi parce que ok bala 7e ok le bani au soir le j'ai trouvé ngano tunae na 6 wana trouva quitté. Question voilà. Pour répondre papa na aloba nini papa ngo aza préoccupé makasi en tout cas Bill Salatu Olekisango bande ko penza ba pesanga soki na kolo banini papa na akoloba nini lisolo na elibino ezani donc elobina ngo venanga bokechu bokoto ingeta toujours venanga selezino ba mama Vero bozebele ba combattant na pesi bino mbote depuis partout esika boza na monique bo bando défendre pe le mo ezaki non logique par rapport à ma concert a fali lelo o toyoki vena biso na tilo kola na corona azaki na Bercy la vie que bolinga te to loba mais la vérité azaki na Bercy mais la lingana mais kapé ko soigner na moi eloko moko nani moi simo bo ameka ko finga mama Vero et puis finga na selezino aiza propriété na landa babiloko wana na bobe télévision za propriété tu es trop brutal et puis ça impoli makasi Nathalie Skonda kuna bino na kisenso bokona nde kisenso ndako mal pi ndako la bino mal pi comment moi so nani Christine Ndinga so Christine Ndinga faut ba komone ya wana ya Christine Ndinga ndako la bino mal Christine Ndinga ndako la bino côté équipe bon côté mais tina mobotonga bobo ba bongisa salité terrassé. Ah non, j'ai pas aimé vraiment. C'est vraiment trop sale. C'est trop sale. Na niveau bino bala poto bongote. Les solo nanga ezanini. Les solo nanga eza d'habiter eza yese ngoto ya ma. Eza moi simoko. Moi wana en tout cas azana ni bien, vivra ka bien.
azala na moninga ne ndeka bazala na moninga ngana moninga na ngantuka nzaka na lisapi ceinture na pantalon donc ngala epena en tout cas to kabwana ati ba vivre même moninga ne azaki na mwa ba famille penza pas assez riche pas assez riche ba bande ko débrouiller na bango bien ko débrouiller na bango bien mais et au tombé moi si mon sous au bazin na ma famille bien a comment soutenir moninga tina niveau d'études mais tant bazo kola oyo bazaki na famille be ayo koma na zemi a comme na zemi ana zaka violer quelque part ba viola kai tant ba violer ye abisi moninga bi ba parents na yo ndi bazalaka kanda en tout cas et si mbate laisse moi ngana osunga yo osungo to kele pa mutu mo boye ba longola ngo et donc abakepi basali balongoli si moninga na zemi pona ko protéger quand même manger ndeko na ye nde ba parents ba bengane te ba parents ba timbela bango te or que ti balongola ye zemi bongo et ça là que moi complication pour mikolo bakataka ye banina kat donc akoki ko concevoir le souté muta violaka ba tupe ba violaka bazaki pe kaka étudiant ye pe muto azalaki violé azalaki étudiante bazaki des étudiants na étudiants de kezala na campus botanga ka alors moninga moko ayeko ka bana classe ya brutal ne bayaki ko violé moninga là je salue mon papa Doudou Kionga moni en tout cas ça la voix bien tant ça m'a moni que papa Zaya pingini il a exaucé joyeux anniversaire mais malgré na melette et puis gâteau no lia yo moko na nyongi na lo bala elote mais temo za ka leki na la lingami na tra na choix te pour na nzandu ko za ba leki be passer mais et au comment wapi les solo na biso ekende wapi pour tangu balongoli peze mwana ba continuer na bango pe vivre continuer mais or que garçon moko azaki na kati ya bato ba viola ki fille wana et ça là est bien té ça est bien té moi si boy to sali boy pourquoi abi bon pona na laver quand même eloko yo faut na balaka moi sur mon caméraman yo ka place mambo ekende babi li solo eza goût faut balaka moi mwasi pour asali pe banga ba lingi fiyango yo mo ebika ke moi so n'est pas violé ba koma na moi ba rage moko boye mo ba kanda mo boye en tout cas abi bon ngaka pousse la ba fiyango zo boye ti camarade ici même balo linga yo sala ka nini ndima tellement to ba viola ka mona bilongi te ba to ba zaka masqué aye ko ndima mazo ba ke tino ndima boye na kati ndibala na kati ndako mo mbali yo na ko bota na ngai lisusu ya Joseph alors ça loka peli solo oyo o raté on a obota na suite o bota na suite ezanini yo bota suite nzambe sunga kaka babalani inanye des ans 10 ans après famille mobile ba komengolo yo mwana oyo bozobala banda bobala na bobota kate avant misiko yo maltraité na belle famille na bazo obligé yo ozobota te oza sous l'importance il faut pas la moi si musumu mobali siko aotala tellement ngamutu na viola ka mwani peut-être né na bébé ça ba cellule né ya mabota de préférence bon mina kufa kaka na lisumu na nga oyo na yebisa ngo ba tuté bon bandi o continuer bandi o continuer tie ko ma na tamo boye pour nzamba yo kusunga camarade na ye abanda otambula bonga be konza mba yo sunga na ibite so nzamba yo sunga banda otambula amona ka bo fi mo boye fi anga so bata to fi anga so bata tune yo un problème ni na butu makasi boye uzo bata mo tune ndesa boye na kiminda kuna biso na zala zemi ba paranga so ba okika za zemi tuka ba obomanga na za posa na ke place mwana lona na ka zemi mwana fi ala ma motel ma ya zala ka mokonja ba idée abi o eza vrai corps camarade na ndako libala aobotati donc na kozwa pe camarade na ngana que to voyager to quelque part to que aboti
Moi non peut-être au bota tout ça moi na to pesi to ga to bika ka moi no yo au bota pour camarade pe a sali pe ba calcul na pas bete le camarade bi ah ils idée bien mais non ils sont bien ngane ah pour filer ka créer ka rubrique yo mo bika moi c'est créer rubrique pour ba ko voyager tangu ba voyager ba komi quelque part kana ville RDC ba keye na mboka moka na Congo bako na mboka na oli ngotanga pa ko mboka ngote parce que bandeko ba bi histoire ngo ba ko ba oyeba mutu na odebela yango wana bomoni ke na mwa likolo ba komi na mboka wana avandisi na mwana wana o ya lokotaki nana ni avandisi ka moko ba mo vanda papa fiana pa boti to fiana boti abi ah nga ba parana ba ko ba teke me ba ye ba ka ke na bunga ki na monani bazwi mwana ba pesi mwana mwasana oyo ba violaka ye pasi minzela bazongi apa beng bal na kende na kenda na zimbal pa ye ba ka mwasa kenda na zemi cha voyage bongo mwasa na zoya mwasi pe l'équipe mikolo mwasa ye na mwana mubala sepele d'enfin na komi papa nzambe exaucer prière na capabilité na zaino na mutema esili ba Jesu asepele ba ah oui amoni nzamba sali ba omo bongo la bana nzambe pe ko sunga mwana mwasi wana pe oyo camarade azwa ba idée pour ayo kutana pena mubali kana kutana mubali babala kubala na babala ni pour zemi oyo wana botaki mwana mubali muye camarade abota mwana mwasi nzambe pe ko sunga ba komi na ba mpe mwa mikolo pour aller bana pe bandi okola bana bandi otanga tema bana ba camarade bakoli na niveau bakoma ka balingana kate balingani tangu balingani papa bayoki oh si quoi camarade alobi jamais oya kana ba idée jamais mwana ngako bala mwana parce que normalement ça mwana te olokota boy muninga yebisi babi soki bongo na koloba vérité nyonso ke ba viola ka yo kutu mwana na to lokota boy. En tout cas, bandeko balandi. Naebi que vous êtes très nombreux à me suivre. Je suis vraiment désolé. Minute au caméraman, on a réalisateur dans ma piste écoute. Je suis obligé. Il y a un bon mélange de solo pour la deuxième partie émission. En tout cas, bandeko balandi, dès qu'on a aussi ce bino temps et permet de tenir ce solo. Mais ce qu'on a besoin du solo et continuer. En tout cas, vous s'abonner, vous comment, vous benga. Du solo la mino continuer. Si on a fait ça, na maman Rose depuis France, famille qui l'ont mbote na bino. Rufus Mboula Bodouka Yangwana, tout ça m'a Trifel, ma petite sœur propre. Depuis Lemba, Yannick Mbouela, papa na Givambrad, depuis Kisenso, Chic Mike Moukadi, mon créateur, Pasteur Kingotolo et toute la famille. Bambote na Yangoyo et pourquoi pas na exaucer Kingotolo ou Auteki, Kobaksa Sumboula, la Mora Mboula, joyeux anniversaire. Et pourquoi pas mon caméraman, hein, la PC Bambote Belé, en tout cas. Restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Moi et vous, Tokoutani, pour un nouveau numéro. Place au bêta, continuité à l'isolo. Et puis, dans l'isolo, nous sommes dans nos bandes. Il y a l'isolo. En tout cas.